Mbisi nde makambo papa oyeki nkolo lie mbisi to oyeki nkolo ete nkolo soko nkolo foko liaka mbisi papa weekend moko kitoko mbisi moins cher aboke moins cher mbisi penza ya mboka na biso moko penza ya fleuve du Congo mbisi penza ya fleuve mbisi ya kitoko mukingole moko elengi ikole pe quartier les gars de passe pas pour bantaba passe pas bateka bantaba bilo nyonso tekaka ezaka ya fresh ezala mbisi ya mai ezala ngulu nyonso zaka ya fresh nde yango bato ayaka kolanda peza vivre fait na kinkole esalemaka te wana 25 c'est que obwe mama soki moto akomi na kinkola awa aza kosepela azolia penza biloko bio okolia maboka elene maboka fresh mbisi ya mai atumbi mboka elengi kitoko tolia biloko na moins cher ya koloba mingi eza te bato bayebi bayaka déjà kinkole donc elongi oyo je pense que bato bakolanda emisi bayebi déjà ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso matolo mingi bana membre ya bandeko balandi ya biso podcast television na panze te botonde beloka lifuma kola na chef nza matamba bali biso na bino awa na kinkole balobi kinkole ezali mboka ya weekend kinkole ezali bisikete moto aza kopema moto aza kolia kitoko moto aza kolia penza malamu mingi biso na bino bandeko na kosenga te bo partager bo commenter weekend na kinkole chef nza matamba podcast weekend na kinkole bomoni ndenge awa misuneza kolekawa ndenge eza kokende ndenge penza tu eza kitoko penza wa balobi weekend kitoko ya mbote ya balobi weekend kitoko makamyo tu kitoko bozolo na biso tata aza koteka biloko na awa penza ya bio na bio nde ezali awa biloko oyo tokomona penza biloko nde ya kati ya ngombe ndenge ezali bongo te papa ezali bongo yo ovandi wapi ngafana na mboto la montoise okay yo koteka nini awa mwa babiloko oyo eza ya bio eza bilo ya moto ya ngombe otemi suni combien moso 1000 francs non yo kaka oteka ngaka na weekend non weekend nde oteka biloko ya ngombe chaque jour lundi mardi mercredi dimanche po lundi non c'est que penza biloko ya bio ezali awa ezali wapi musuni ya 1000 francs ya pete na mekawa nga pe nali penza moyibi awa wapi nyonso ya 1000 francs wapi olakisa na wapi ya pete awa na pona awa awa ezali kambu awa babi bio na bio nazo oyo baba oyo eza kwa sueme nazo oyo na mekanano eza pete olami ondeni yo mutu olambi nga tena mama mdalambi oyo penza kolia ona badi dokuna manoko ebela koloba eza te bio na bio eza 1000 francs wana opela bandeko 1000 francs pesa bano bakolanda yo mbote mingi pesa projet bango mosaza osala olobi papa nasala eloko batapesa bandeko naka mbote kaka merci beaucoup awa bomoni ikolo mboka bio mboka penza kitoko ngalie musuni ya 1000 francs tozaka ya ukene biso na kinkole wana bandeko bokolanda biso natike bino penza ta botala kinkole ukene kitoko nga nakangi ya musuni nanga babi ukene elengi tona kosisa na maboke nayebi te botamba tokoma kuna kote ya mama batali weekend eza koyinda merci bandeko balandi ya biso podcast eza bomoni tozali awa mbisi ya monene mbote tata mbote beka koyesa biso oyo mbisi nini yango monene boyo oyo biso tobengaka ye kobola ye poka oyo bato nyonso tu bayaka kolia likolo ya commune awa poka yango oyo poka ye wana totia esati na kinkole awa na yo wana sati ngai o penza liboke o penza so tumona kwanga misuni yazaka na mikwa te aza pena misuni partout boye ochango be combien
oyo ndenge eza boye na kolamba mabuno surtout na kati eza na 180 000 francs. 180 000 francs. Donc mutoye na kikola commander 180 000 francs tumbongo na ye. OK. Ngai natekaka boye. Eza na ba mama oyo batambusaka ba bisi. OK. Mama oyo batambusaka ba bisi pe bazali. Biso pe toza na ba bisi oyo biso moko etekaka ngo directement na kolamba makambo surtout na kati. C'est que soki na yebisi client bisi oyo eza na 180 000 na kolamba. C'est que soki na lambi yango esili apesi na kaka mbongo na 180 000. OK. Bon, na ba fête so ben sarabino pour na moni degré tumbelo tumbelmo ya au niveau. naza bena butu balandi nyonso to balandi émission oyo ezala partout awo bayaka kolia mbisi na kikole bayebinga kombo na nga Arnold kombo babengaka nga awa 55 ati oluki mwana moko ya moke ata mwana moko azoteka mai otunika kombo ya 55 a likolo ya commune. D'accord. Kombo na nga yango wana nyonso to oyo ayaka kolia mbisi epa na nga naza na baclient oyo babengaka nga na telefone oyo bayaka kolia poisson epa na ngai Arnold. Sinon babengaka nga awa 55. Merci. Weekend na bino nyoto bomoni toza kolia penza mpoka. Poka kitoko bandeko boko na biso botali penze bele poka kitoko ndenge vani na mai boye boye me bandite tu boye mabete te awa tosukulaka ba mai osukula ezali awa totika na kati ya mai tochange yango mai mosusu ya propre tosukoli ye apres tobandi kosala. D'accord. Merci Fai bandeko balobi weekend nde makambo awa weekend opesi mbwambwa boya awa toza kolia mpoka bato baza kolia penza biloko penza bokoko ezala kitoko oyo boye vraiment na kwanga mpembe en tout cas kitoko na kitoko toza biso na bino na kani ya biso podcast télévision bakamtoko tata moi liloba no peyo polobini ya koloba mingi eza te bato bayebi bayaka déjà kinkoli donc elongi oyo je pense que bato bakolanda émission bayebi déjà ya koloba mingi eza te biso awa nde mosala nde mosala soki boye kinkole boloki staff boloki mesi Arnold vai boloki mesi Jansi donc awa esika na biso donc esika na biso awa toza na babiloko presque tout tosalaka ngulu tosalaka ntaba tosalaka babiloko nyonso oyo ya fresh na kinko fo kolia bio naturel nde a na kinkole. D'accord. Donc ya koloba eza etalaka weekend. Merci beaucoup. Weekend bandeko moi lokole na bino bopesa moi numéro te. Oui, numéro de téléphone ezali. Lokola. Numéro na téléphone ezali 090 77 45 352. Kombo na nga awa o bato bayebi nga kombo o esalami na succès na musala o na salaka kombo na nga 55. Merci beaucoup. Merci bandeko weekend kitoko todo continuer biso na bino na kinkole weekend bomo na ndenge weekend ndenge déjà moto eza kopela balobi eza penza ko indaka ndenge indaka masola kitoko toza biso na bino tola na ndenge tozo kota. Babissus. É pour la publicité na binoti. Ouais. É pour la publicité na binoti.
Ah, merci bandeko bomoni weekend kinkole kitoko weekend kitoko bomoni bambisi ya kitoko ezali awa bio na bio ndenge tozali kolia bomoni awa eza koyinda babi weekend lelo pesi mbwa boyi mbwa zongiseli kolo na ye ezali bongo nde kinkole nde mboka ya mbisi bomoni tozali awa mama yo azobongisa ngo mama mère de mère kaba mwa lisolo te boni kuna loba mwa makati boni papa bien na grâce ensemble azobatela biso papa na ngai balobi ya mboka nde ya mbisi nde makambo papa oye kinkole lie mbisi to oye kinkole te kinkole soko kinkole foko liaka mbisi papa weekend ebongi papa kitoko papa weekend elengi yaka kinkole yaka kolia mbisi maboke tutu eza papa yali bongo mwa pe liloba mama wa mbote mama mbote papa journaliste to panda sangolo ba mwa makasi bandiko ba kolanda biso to ya weekend la kinkole penda weekend ya kinkole papa weekend moko kitoko mbisi moins cher aboke moins cher mbisi penza ya mboka na biso moko penza ya fleuve du Congo mbisi penza ya fleuve mbisi ya kitoko toza na bapoka toza na mopongo toza na mosombo toza na monganza donc bambisi ya sorte nyonso to ya kombo nyonso to ya mbisi awa na kinkole na weekend kinkole ezali nango babia mosombo na mosombo awa ya somo mosombo na poka do ba vrai mbisi ya sans arrêt ezaka na basende te yango wana papa merci bandeko bozwanda biso na ya biso podcast télévision bomoni kuna engaye tala ndenge moto eza kotabaka na balobi awa opesi mbwa boyi mbwa azongiseli kolo na ye yango wana balobi weekend deje bali na kikole ndenge toali kotambola biso na bino totala penza weekend ndenge eza kondongwana na kikole balobi tokolia penza ba maboke awa mototo aza ko précipiter pona lia maboke balobi toza na biso na bino na kati na biso podcast télévision tozali penza kotambola bomoni Montréal azosunga biso benda penza environnement bandeko tozali awa balobi weekend kitoko awa tokolia penza liboke penza awa babia penza pesi mbwa boyi mbwa zongiseli kolo na ye ndenge za toza kokende biso na bino tokolia pe liboke chef nzamba nzamba na kolia penza liboke awa na kinkole balobi awa penza kitoko awa toza biso bino toza penza ko continuer na kati na podcast merci merci beaucoup bandeko wana bino mo bomoni weekend ndenge ezali penza koleka na kinkole wana toza biso na bino bomoni ndenge bandeko bako boma penza wa babi kinkole biloko bionde vandawa biloko bionde vandawa mbote ata babi kinkole weekend biloko bio ngo ndenge vandi toza biso na bino balobi awa nde babomaka nde nyama ya bio banyama bio ezali awa ba meme toza penza na kinkole opamoni pe kokoloba modo bambole papa na ngai mbote boni papa malamu pe ana kinkole babi kinkole mboka bio yo kote no lobini mukinkole moke lengi kinkole pe aka atile ngato ya pasi baboma bantaba pasi bateka bantaba to la président Chiré Sazawana pokomona ebo okuta naye na sepeli makasi c'est que abo weekend c'est awa kinkole nginda kinkole wa kitoko makasi merci beaucoup bandeko natambola wa bisika babomaka penza wa bantaba na komona bameme bakobota bana bameme bakobota makafe ebele ezali awa tozali awa penza wa na mboka ya bio kinkole mboka bio elengi weekend bomoni weekend kitoko weekend elengi toza pena présent awa toza penza wa na marché penza toza na wenzi bomoni ndenge bato ndenge bazebele ndenge bato bazali koleka wa tozo continuer na bino wa na kinkole mboka bio mboka mo kitoko bomoni bato penza bakomana bango ebele awa na kati ya kinkole wana omoni tozo kenda wa toza penza bloqué awa tozali awa weekend ya kinkole ndenge barealité ba weekend ndenge zolekawa nde makambo ndenge ezali awa tozali biso na bino awa na kinkole wana bomonaki ndenge bato ndenge bali kolamba ndenge bato bali koliama tozopusana awa na kati ya marché kote bazoboma bangulu tosolola awa toza biso na bino kokenda awa biso na bino bomoni awa mboka bio toyawa kote bakoboma bangombe kote misala eza kosalema mbote mama mbote boza bien mama kinkole babi kinkole mboka bio nde boboma nde biloko fraîche moi liloba na bandeko bakolanda biso liloba na yo biloko fraîche bo 1 kilo combien bonjour non to 1 kilo ya biloko fraîche 25 000 francs na compréhension na kina 0,24 000 ou 23 000 francs na zumbongo donc 1 kilo 23 000
23 000 francs, si compréhension. Mais normalement, une fixe, ça a fait 5 000 francs. Pour le moment, on est 6 ans de ça, et tout ça, de 23 000 qui n'a sur la moto. Donc, c'est à cause d'un client bébé là. Les clients, quand même, va côté moi, par grâce de Dieu, va côté à Sombi, Moukake, ou soit à Sombi Moukake. Merci maman, lelo to na kinkole mboka bionne bande ko ba kolanda biso bisike ezwami bango mekana ko beta no lisola kinkole za bendenge nina toye to moni ba maboke ya kitoko batu baliye liboke batu basepeli mekana ko ba kusala mama to mekana ko sola mwa lisola ya kinkole bomoni to za penza wa bisika ba ko kata penza ba nyama mama na mekana ko ba kinkole neto za bo kinkole za nango bien bilo nyonso tekaka ezaka ya fresh ezala mbisa mai ezala ngulu nyonso ezaka ya fresh nde yango bato ayaka kolanda mpenza vivre fe na kinkole esalemaka te kobanda na mbisi na babilo ngulu yango kaka nde omona likolo ya mesa nyonso tozodependre ka na fresh yango tozovivre kinkole babi nyonso ezodependre na fresh mpe bandeko awa mai loba bakoki koloba awa na kinkole mboka bio mboka papa tomona na kinkole awa babi kinkole mboka bio Kikole eza bien mais salité leki ta salité ta filmer kuna ta salité moyen te solo derrière ata moyen rolia wa c'est place à musa moyen rolia ça te solo za makasi pa weekend ana kinkole lezo le kamabe weekend bena ezo le kamabe pona salité batu bazo uta musika mais za salité makasi pona salité mais kikole eza bien nous eza moins cher mais pona salité kaka pona salité tomona wa ndeko ndenge bazali awa ne toza biso bio tozo continuer awa na mboka bio toza penza kotambola kotesa bino ndenge bandeko ndenge bali kosepela ndenge baza kolia bomoni tozalaki na kati kuna bomoni ndenge bambisi nde bato bazoboma bato mapoki eza kotumba mawa toza penza na miliawa bisika penza ezwami kinkole oyebi awa toza penza awa na wenze tokomi penza awa na wenze awa toza na re ya wenze penza o pezoka vraiment re wenze ya kinkole toza bamoto bakotelema awa bomoni moto tu azobima awa aza toujours penza na esengo kinkole mboka calme makambo tu bien makambo te eza koleka penza kitoko mpe na propriété nyonso toza yawa tomoni aba makemba kitoko biloko penza eza kotekama awa na banome c'est mbote mama na ngai tomoni régime moko tie combien régime makembo tie combien o tie combien régime o tie combien mama oh ouais régime makembo régime ouais oh c'est nani bana 25 000 c'est que oh mama soki mutu akomi na kinkola awa aza kosepela azolia penza biloko bio okolia maboke elenge maboka fresh bisa mai atumbi mboka elenge kitoko tolia biloko na moins cher nakemba bitabe mboma manioko matu biloko nyonso sepele nango eza awa parce que mama siko badifficulté no bino bokomona penza na kati ya kikola toyokaka mpasi yaka na Congo mbongo ezomonana te toza na posa papa Kisekedi tabisa biso mbongo bana biso batanga bien balia bien merci beaucoup toza kopusana awa toza toujours na mboka penza ya bio kikole tokomona penza makambo ezwami awa ebele ndenge esengeli tozali awa bato bafandi bakosepela weekend bonne weekend malamu weekend ezoleka bien olobi nde bando bakwanda biso pondo yayo pondo yanga te ya mama seke awa ozoteka pondo na nde na vani naozela bapoli ye tomemi yango natela motu bapesinga mbongo eske weekend na lelo yo sepeli te pardon weekend na lelo sepeli nango te weekend ezosepela soki naza na mbongo nazomela ngai piaka nakosepela ndenge nini baninga bazomela ngai nazomela te nakosepela ndenge nini seke obayaka fort te tomelaka mwa soki eza mwa moke tomelaka mwa moke mpona okisa mwa motema osokoli simi nzadi okendako merci tata abi tomelaka mwa moke weekend kitoko weekend elengi tata osepeli na weekend totepa weekend ezoleka ndeni weekend epalo na kikola
Ah, on a un pierre que ça, mais pas de belé, pierre que ça, pas de belé, pierre que ça, là, mettre là, c'est de quoi là, là, mettre la barre où. On a cadré, tout, on a un pierre que ça, pas de belé, même bon, ça t'y. C'est pas de belé, même bon, ça t'y. Bon, ça t'y. Ah, c'est ah, ben qui colle, pas de belé, même bon, ça t'y. Bon, ça là, mais là, on a roté. Il faut que le banini à week-end. C'est un week-end, c'est qu'il m'a fait. Bon, il y a bien, pour l'Angola, ça me rapport dans tout ça pour lui. D'accord. Merci beaucoup. Mbote tata. Ah, week-end n'est pas nos camarades. Week-end le camarade que par rapport à n'importe tout ça là qui. Ce que tu m'as dit, na koko soga ba bon monde. Il colle tozawa week-end bomoni to talisi bino penza wa maboke kitoko ndenge maboke ndenge sali ndenge to mbote ya. Mbote. Ah, tomono week-end zokende malamu. Makasi kitoko fort. Oh, ba yepe moi moko. Ah, déjà sina baye déjà na bona yo kata kuta petit susu ya olobata na les don na zila ba kiyaga. D'accord. Sino okoloba nini kinkole za kitoko weekend zole kapite. Te kinkole penza nyonso eza nango kitoko mais eloko zozo nyonga nde banzela ife ba bokisa biso banzela. OK. Tozala wa kinkole mboka bio mboka penza ya malamu mingi. Wana biso na bino tozokende totala place ni tozali kokoma place ni toza kokende biso na bino ndenge ezali ndenge sengeli bomoni ambiance kitoko. Tola ndenge tozokende kotambola to sola. Ah, bande ko wana bino moko bomoni to uti na kati atoko bimabeli banda kotelsa bino weekend na kinkole ba na banzete biloko kinkole emesana koteka biloko penza ya bio emesana koteka biloko moko penza ya papa biso na bino bande ko bwali kolanda biso weekend kitoko na kinkole wana moni bampose zalia oh la la wana bampose zalia wa tandenge za ko bouger biso na bino penza na kinkole omoni bampose kitoko mbotama bampose kitoko awa vraiment to swana mama wa ya kinkole ba bino mo moni bandeko biloko penza ya kitoko ezali koteka mawa na kati ko mbote mama biso toteka ka ba pose awa tozana eleo musu toteka ka te musala na biso peka yango bokanisaka biso c'est bon tiens pose ngo combien toteka pose 4 na 2005 4 pose 2000 mais pourquoi botia ngo cher biso teka ngo cher parce que pose tokomi kolanda ngo musika bazamba nyonso esili tozofuta batransport tozokende musika na banzela bandu nde tozozwa pose donc alsu zamba eza te bazamba tu esila lokali eza te partout lingundu pose eza te kote ya meka onzela mekanomba nini kingakati to banolanda pose kuna kabila lokola kotira nyonso tozwaka su pose kuna petit ko tomone eloko ezobouge ekufiti kufi oyo eza makelele ya kolela wana ekufi nango oyo ekufi epoli te bebi te eza nango bien awa mpenza bandeko bomoni ya kinkole toza na mpose kitoko mama mpo ozoteka mpose mbote mama oteka mpe mpose awa balobi ya bino bomoni mpose kitoko awa bandeko toza biso na bino na kinkole mais tokodécouvrir na bino mpenza makambo ebele na bino mpenza libande babi weekend ambiance ya kinkole Montréal sunga penza biso bandeko tokomona penza toza penza na ambiance ya kinkole balobi te weekend samedi ambiance kitoko bato bataka kolia kitoko bali koboma pe nyama kitoko bato bali kosepela kitoko penza makamalamu ezali nakoyebisa bino penza samedi penza lelo weekend ambiance kitoko na kinkole biso na bino tozali aka penza na kaka likole toza penza na kati ya kinkole tomoni awa misuni ya bio ezotumbama misuni ya bio ezotumbama awa na kati ya kinkole mutu nde azotumba ngo tala yeyo balobi ete awa misuni penza ya bio mbote boni aya bien awa tomoni misuni ya bio ozotumba penza misuni ya kitoko ya bio bien ngula fresh ok bomoni misuni penza ya fresh ya bio ndenge ezali awa oyo penza eza ngulu ya fresh ngula fresh obomi yango yango na misa yango sikoyo boye tige moko botie combien 2000 francs oyo bobi ngulu ya fresh awa boye vala na kinkole toza penza kolia penza ngulu ya fresh wana vraimen nakoyeba te awa
tozali awa kitoko na kitoko me nakoyebisa bino bandeko weekend eza mpenza koleka kitoko na kinkole ambiance kinkole kitoko balobi awa nde ezali mboka ambiance awa nde ezali mboka ya mbisi awa nde ezali mpenza mboka ya makambo bon awa chafuinza banzamba nazi mwa nzala talaka na kinkole awa toza mpenza kosola mpenza na bamama na oyo etali mpenza bamaboke ya kinkole mboti mama na ngai liboke boni yaya boza bien toye weekend osepe na weekend na ye akolia liboke olambi liboke ya nini na nini toza na mpoka ngolo nzombo mopongo ngulu yaka nani olakisa biso nanu mpoka ngo mpose tomona yango nanu telema na bandeko tokolia mpenza weekend liboke wana omoni mama ta olakisa biso mpenza maboke na ye oyo ndenge ezali ndenge esengeli toza mpenza kolia mpenza liboke zwa nini mekano koexplike bandeko batolanda biso oyo nini bonoma mpoka oyo liboke ya mpoka oyo ngolo ngulu mopongo ezali nzombo mpe ezali osombo yangwa nyonso ezali sikoyo bongo sikoyo mama nanga mekano koyebisa biso tokomona maboke bwali kotiela biso toali koliaka maboke bongo botiaka be nini na kati wana na kati ya maboke bokolamba ngo botie nini mpenza biloko nini botie na kati maboke nde eza bongo eloko esalaka liboke mbingi misi nde ezalaka na gu nango mungwa pilipili ndembi litungulu ai yango nde bimisaka saveur à liboke ok neti nzombo ezalaka zeyi mwa citron mpona kolongola yango zeyi wana sikoyo mama nanga loba bambisi yango oyo bino bokozwa mpona ebele bato bakoloba bambisi mpenza eza mpasi mikolo oyo bokozwa mwana elanga bambisi ebimi ezalaka bongo mbisi eza mpasi eza mpasi na ndenge bapeshere bakoma kopesa bamama manevre baotekela biso mbisi eza mpasi neti biso bato ebele bakoma koloba atoya kinkole mai ezao me biso souvent tosomba esu mbisi na kinkole na biso moko te ate tokoma kokende bamaluku ngama nzoto osomba mbisi kuna po parfois awa mbisi emonanaka te oke libongo boye mbisi eza te merci beaucoup bandeko awa naza kolia liboke na kwanga na osepela mpenza weekend nanga napesi yango merci na bino tu boali kolanda mpenza ya biso podcast télévision balobi awa toza mpe na kikole omona ambiance mituka eza koleka bama bazali koteka mpenza ezali mpenza ebele awa mpenza na kinkole bomoni awa mpenza ambiance eza kitoko bato bakotokani te ambiance eza kitoko bongo yo mpe omelaki mwa moko omelaki te tobeli te balobi mpenza kikole ambiance kitoko kikole makambo elengi tielanga mpe liboke na kwanga nalia oti combien liboke ya mpoka eza 10 000 ok liboke ya mpoka eza 10 000 na kwanga eza 11 000 nakotiela biso liboke bongisa biso liboke ezala ebele tiango ndo na sani ndenge ozotia totala bato ndenge bali komona biso ndenge ali kotia liboke bandeko wana bozakolanda biso na bandeko nyonso tu bozali bisika bozwami tozawa na kinkole balobi weekend kitoko kinkole mpenza makambo elengi makambo mpenza malamu mingi tozali na kosenga te bokota mpenza bopata bokomote weekend na kinkole bomoni awa naza lelo akolia mpenza liboke ndenge ezwami awa vraiment atuka bandeko nakomisa bino eza mpenza kitoko awa biso na bino toza kolia mpenza liboke naza kolia mpenza liboke awa omoni ndenge eza kobima nde bali kofungola yango balobi awa eyindi bomela oyo liboke pene ebeli na lolenge esengelaka mpenza mais eza mokeke otyanga litaba oyo liboke ebeli na lolenge esengelaka ba oyo nano ebeli te tyango tozali epai ya mama matondo place ya mama matondo wana omoni bandeko na okenda awa esika ndenge nali mpenza kolia liboke na ngai awa na kinkole tovanda awa mpona lumière awa ndenge tozali awa toza mpenza kolia liboke awa eza mpenza koyinda wakwanga bongisa mpe na kwanga okata kwanga petit yelanga mikono ngai awa kata kwanga awa toali awa kosala mpenza biloko mpenza malamu yaya yo mpe yo nomeka na koloba okata kwanga ndenge ozokata kwanga okata na kwa kwanga oboye combien 1000 francs yaya oyo eza ya moto eza ya moto bongo 1000 francs moke boye kwanga cher
Ouais, mais mort, mais là. Amoni andeko na dipenza kolia liboki na ngaya wa ezoleka penza kitoko pe malamu mingi biso na bino tola na elengi ya kolia liboki bo mona pe bandeko ndenge ba osola ndeko oswana bango ya bomoni la merci bandeko na bien tout bolanda biso na kati ya biso podcast na osengete bo partager bo commenter peza penza kitoko mingi pe malamu mingi bomoni maboke kitoko pelengi na kolia penza na kikole hein baki utene bongi utene comme kitoko biso na bino ba pe kitoko bo kama ba ne ko na ngai kina bota blende biso le ko te malasima bye. Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati outi mosika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati outi mosika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati outi mosika esensel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo ninga kolo